soki okutani na oyo azala mwindu pembe kitoko mais yo tali kitoko kati te yeba okutani na ndoki ndoki akoya po détruire yo vina oyo eza ya kobeba o bali ya ndumba ko détruire yo parce que même osali musala butu akotsaka mibali alors sikoyo basi sorta basi na yango wana yondo sofri nzamba kutanisa ona mwasi oyo azali tete nzambe po tango kutana na ye nyonso ya yo ezali restaurer na koti sikotango ebisinga keno ava obala bana njili ya basi foto na nzambe si foto na bana nzambe mwasi nyonso na bani na mwasi nyonso mais na bani particulier ya njili voilà te mesko parlo ngolo banini foto na nzambe na pona nini po basi ya njili bazande ngale bi basi balingi trop matériel yoka siko yoka ba identité ya sema sa mokili balingi trop matériel lokuteza mingi na munoko na bango bazali ba envieuse baza lokoso baza to ya tama nalobi bien que bizale non faut batika yango po ba saisir mabala bazande ni banana na bandi bazali trop envieuse bazali trop matérialiste bazali lokuta ba kosaka lolenge ba pemaka et puis sorcellerie za makasi na kati na bango il faut tout na nzambe po la kisayo na lokoso lokoso na makamnyo soute na tuni siko banal babanda château rouge. L'homme prudent voit le mal de loin. Nalobi bien que sorcellerie mutu ekangi développement ya njili tangu njili kozala développer kini kozala délivrer il faut banana njili parce que njili ezali ko la Saint-Denis au moins que non Saint-Denis etondi kakala na bando Christus. Oh, Saint-Denis. Oui, Saint-Denis. Saint-Denis, toni na bandoki anjili bele. Bandoki anjili mingi babomba na Saint-Denis. Bandoki anjili le. Bandoki mingi anjili babomba na Saint-Denis. Ah, voilà ce que tu y la poto. Na poto. Bandoki mingi anjili babomba na Saint-Denis. Na Courneuve. Na bomba na Saint-Denis. Wana. Kobanga te bakoza la bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. C'est des bandes de sorciers zandoki. Na lobi bien okoyeba ye na comportement na ye. Instabilité totale. Messager non, messager ngai bana njili na kindoki ote pardon. Na lobi bien que en tout cas na lobi bien que l'homme prudent voit le mal de loin. Kai makamuna nganyo sona ndo sala ngona libanda. Omote batu mingi ya njili basomba banda kona libanda. Ba business na libanda. Botu na rate pourquoi ba osala business na libanda parce que ba yebi bana courage ko lobate. Oyo eza koleka na kata njili. Babi po yebi njili te oya njili okoya bosomba sur le pango sonde nini. Oya ko na kimokolo. Obeta masolo njili yebi bango babotama wana bayi makamakindo. On a lobi ta mutabiki abotami wana. Bayi makamakindo ki ote. Est-ce que somona ndoki a donné ce qui ndoki papa na ye? Na maman na ye? Non. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah bon? Ah oui. Banani? Banjilo be na palanga. Banjilo basani. Na lobi bien, Banjilo est conscient. Oh baby si Angola. Baby si pe Angola. Angola baby ming pour Banjilo. Dans Banjilo qu'est-ce que baby ça sort? Oh, na lobi bien. Na bien, Angola et baby pe mingi pour Banjilo. L'homme prudent voit le mal de loin. Na bandisi ko tuno sko bituna na kati émission to salaki. Olobi mwana njili po apambwa mafuaza ya libanda. Ouais. Na kata njili ekosimba te. Oui. Obiba na njili baza bandoki. Na tuna question mo avant tuna oyo pardon. Na lobi kindoke toni mingi na njili. Voilà, bon. Ezana ba oyo bazana kati makambo wana te. Bon, na tuna question sikoyo. Soki njili ezana 100 personnes et la kisi 70% Mayeba Kopola. 70%. Alors 30% wana boza entouré na Mayeba Kopola. Lilala moko, malela mabe, lilala moko malamu. Seke bana kata malela mabe saka nini? Baby ça. Yangona kami folo ngola lilala malamu. L'homme prudent voit le mal de loin. Business ngango. Yangona lobi boye. Ba prêtre ebele balobaka ba prêtre na njili. Prêtre na njili azate. Prêtre aza muto abanga kanzambe prêtre ye wana parce que associé makana nzambe soki muto osala business na ye pona ni na njili muto lobaki yango parce que pona na njili makambo wana fo simba te fo esala nga libanda parce que ba jaloux baza trop kindo balona biloko bafunda biloko ba balabala eza ya ko beba ya ko pola ba na njili na bien ba balabala ebele na njili eza ya ko pola eza ya ko beba ba kapita balabala bazali oyo ba bloka batu okoki ko uta zomso oye soki nzamba zate bako bloquer bana na yo bako bloquer mais bien si sorcellerie za makasi po mona na njili balabala moko ke ngulu mutabala akoza la bala na ye o kakaka a divorcer zonga bikene bizonga ba bloquer balabala mutako bala zate ozo mona ngote kino de 96 tina ele mikiti lelo oyo bato babeta kaka dame
L'homme prudent voit le mal de loin. Yaba Messager. Oula yaba nini e mbonga mutoki na yote Messager, est-ce que vous sunga biso? Sunga oui naza mpona kusunga peuple congolais. Bah yo za messager parce que mambozo boyo yebi yango. Est-ce que yo ko yebisa biso comportement bananjila ngwa bandoki to bano ya basi ezane poto yeba. Biso ta commune mususu. Pour netinga boye, moi j'ignore tout sangai franchement na ondima na makambote. Siko pona ndima comportement d'abord ya bananjili et pour ba mo nanjili azandoki. OK, yo kasko bisanga micro na bi bazar des catégories. Ezala mwindo ezala pembe. Tango kutai na ye eloko ali boso. Tango kutai na ye même osali akotuna talio. Soko bengi petit oyo akotuna petit oyo. So bengi petit oyo akotuna talio. Oh, donc yo bengi petit oyo. Alors biso ko bengi même petit oyo akotuna talio même na poto. On comprendre que no moi soyo na usani affaire ité. Ah bah c'est na lobi bien que moi signe so kutana ce qu'on a le belanjiloise parce que là on parle d'Injili. OK. Voilà. Ngana zo mema basi o babanga kanzambe na Njili bazali. Mais majorité bazali ya kopola. Yango biso za biso te ba majorité wana voilà. Majorité wana tango okutani na ye. Tango okutani na ye. Eloko liboso akobi biso tonto na omelate. A même ayebi to même ayebi yote. Moi ça c'est respecter asenga ke lokote. Asenga ke lokote. Courage abana boudé. Courage abana boudé. So ba kela ba matanga ba feta ba to ba champion ya ko même emporter. Ozona très bien. Ah oui. Bon emporter ka balanjili. On a lobby bien ba champion. Moi ça c'est respecter ka kovanda. On comprend très bien. Moi ça c'est respecter asenga kate. Moi ça za bisenga senga za facile ko bala yete. Ozona très bien. Moi si anjilo aza sans zambe yeba obali li felo na répéter ngo. Moi si anjili oyo aza sans zambe. Oyo azali azo éducation mala mutaza sans zambe obali li felo. Baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie pointi coin motote o tolo bela vie kuna balobi nini kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie mais hydrogène nazalaka moninga na yote nazalaka moninga na yote papi gene tolobe la vie Mister Siatoli nazala moninga na yote nazala moninga note papi gene tolobe la vie avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yote. Nazala moninga na yote. 4 fois prêtre, Washington, grand pays. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Topesi binombote partout bolanda kabiso à travers tout le bela vie officiel. En tout cas merci na fidélité, merci na confiance. Bolingo pe disponibilité na bino tant au bopesa kabiso. Oza tout le bela vie. Souci na biso ezala batu ba comprendre. To sala nini. Merci na bino nyoso. Batu bo bengi, batu boza ko continuer ko benga. Toza na émission Oyo, toza ko intitulé yango Évangile en marche. Pourquoi Évangile en marche? To sala yango mingi na ndeko na biso messager. Le toza encore na ye. Émission na biso to sala ki il y a Évangile en marche, première émission et sali que de balobaka et faire couler qui beaucoup d'encre. Oui, sali que tout ba bengi biso un peu de partout. Alors, Léo Toza sur un messager, nazo qui peut batou, mais quand il répond au messager, mais Léo Naza encore un messager. To kota dans le détail mais et monsieur vous là qui a pessé biso mituna. Oh tu es le lopoto tunaï. Merci la grande équipe à Tolobe, la ville honorable, 4 fois prêtre, Washington, grand pays naminique, merci. Merci Eric Chimano, capé des authentiques, Pino, c'est Agostino, Masso, sa papa social. Ce que mon ibiso boye. Ah bon, ça n'a manqué. So mon ibiso boye, Koka Motin. Toza Awa, na 13 rue de Dijon, na métro Simplon. Dès qu'on a biso Andy Iris,
habilleur de tous les plays. Habilleur play, habilleur de tous les plays. Andy Iris. Papa Kanza n'a pas si un beauté, hein? Andy Iris peut se rendre Papa Kanza. Moi na papa qui mbango. Ya solo. Moi na mvuluzi. Ya solo. Papa Kanza, mbote belé. Alors mbote na bilo nyonso bandeko bolanda biso partout. TL Théolongi Mobutu. Sans oublier Sam Sadila. Sam Sadila. Yebazara mingi na Théolongi TL Mobutu. Soda Poto. Voilà. Dans le messager, bonjour. Bonjour Papi Ken. Palaga Sanzambe Lozomona. Nous autres toujours les Kolongondo. Touti Ngomba. Tout ça qu'on continue toujours pour la voix de celui qui crie dans le désert. Confession, répentance pour avoir les salis des peuples congolais et surtout les Ndjilois. Parce que les salis commencent d'abord dans la maison de l'Éternel, pas ailleurs. Avant na kenematete, avant na manakomata. Je commence tout d'abord en Ndjili. Alors na yoka ki balobi, ya botama kuna teninite. Là, je ne suis pas venu pour répondre les gens. C'est-à-dire na yeka kapona ko continuer mission onatindami. Moi ko ça la rappelle, balobi Christ abotami wapi na Bethléem. Mais babenge nani Jésus de Nazareth. C'est-à-dire il faut na répondre à na pesika identité et puis Ndjili za ya mutu mon côté. Bato ba Ndjili ba yebanité. Alors mutu ako uta kasavubu. Matonge, wapi, aya sombi, ou aye, akoli, macha, et là qui c'est pas naye. Ça dit kolonji la zate, peu prête à zate, prête à zanani, mutu oyo, azana nzambe, mutu abanga nzambe, yo anane mutu, ako resig na gata mukili oyo. Voilà un peu na koloba. À cause de la vérité, on devait l'ennemi. Je ne vais jamais reculer. Quand j'ai une mission, il y a qu'à sauver le peuple congolais. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Je ne dépends pas des personnes, mais je dépends de celui qui m'a envoyé. Quand celui qui m'a envoyé, c'est un esprit, moi j'ai un esprit. Qui t'a envoyé? Ah mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui t'a envoyé de délivrer la commune d'Ndjili. Mais délivrer d'abord Ndjili avant d'aller dans les autres communes. C'est ça ma mission. Ah donc tu vas commencer d'abord à délivrer la commune d'Ndjili. Mais les salis commencent d'abord dans ta propre maison. Tu ne peux pas aller ailleurs si tu n'as pas encore délivré ta propre maison. Quand il parle d'Ndjili, et puis ma famille, vous comprenez, j'ai une mission. Tant que mission nanga exilité, mutako raché nga zate parce que na bomba bi na makolo na maboko nzambe. Yo ozaramo na Ndjili, yo za mon Ndjili. Parce que ba identité ne bimi ba bi ozape mon Ndjili, yo za mon Ndjili. Nandimi na mon Ndjili. Parce que yo tant yo siku yo do Ndjili na qualité ya nani? Ya serviteur nzambe. Na pese exemple muke et la kisike mutako botolanga identité Ndjili azate. Obotama na Ndjili. Oya kokola na Ndjili. C'est-à-dire aux Congolais, aux Ndjilois, c'est-à-dire mutako botolanga identité zate libanga baboki la molili o alobi ai c'est ezuye. Alors c'est-à-dire ngai na répondre te mission na ngai ezaliete batu bako banda ko benga yo de A à Z. Bando benga nga. Mais bien si bako benga yo. Oyo nyosa ko linga ko bima na mabete. Moi je vais dénoncer. Na yo ki balobi ba memanga na tribunal. Mais nada muto liboso na ki na tribunal te yo je vais na tribunal. Quand tu sers Dieu, il faut zela au na tribunal, au côté na prison. Et ça formation. Est-ce que vous comprenez cela? Alors ceux qui nous amènent à destiner à tanga maki na côté prison pour na ko prêcher vérité, mais est-ce que ça va ngo kombo ya Galates 4:16? Je suis le messager. Galates 4:16 signifie en vous disant la vérité, à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Batu bako sepe les ali ba oba identité, ya mwana nzambe ba ta vérité. Mais oya zana kata futu la menga. Oya zana kata kodia. Futu la menga plutôt. Oya zana kata comment yo zo yomo po yebino. C'est-à-dire parce que na mu Congo te, mais ba Congo ba ndeko na ngai. C'est-à-dire tant papa kanza ba keneza ali futu la menga, je me rectifie, futu la menga. Kodia. Kuntudi. Mais tout ça là bakoko tali felo. Merci Zela. Andiri salinga boy muta polémique yo. Ngaye toke malembe. Messager émission tout ça là qui je crois que te font là qui parenthèse les lots sur tozo tirer na kati, hein? Yo okoyeb sanga que o continue okoyeb sanga ba na Ndjili basa bandoki. Nazo kokota na losambo avant na kokota na kata émission na ididia no maboko nzambe. Voilà. Nzambe na lola totondi to commission to liboza nzambe. Oyo koloba malelo zwa contrôle ya maloba. Délier langue na ngai. Saint-Esprit na s'effacer yo paraître, na diminuer yo grandir. Oyo kobima objectif ezali ya ko sauver peuple congolais. Et puis ko sauver peuple ndjilois. Alors papa toza ko prêcher confession, repentance pour avoir les salis. Na nyonso.
tika oyo kobima ebotambuma na mitema bandeko na biso ebotambuma na ba famille pa ikimia ezate ba accepter vérité pour bazala sauver tolongwa na ténèbres pour lumière kota banda kuna bango na kombo ya nzambe na lola tolobi amen. Voilà. Question na yo Papigen. Oso confirmer biso que nanjili bandoki batondi bananjili bazala ki ndoki makasi. Na lobi bien que bisika oyo bandoki bazali bana nzambe pe bazali. Alors tomoni na makomi ba biso Job azalaki intègre perso banga nzambe mais Satana aye koluka bomo ya Job mais nzamba tuni Satana omoni serviteur na ngate oya banga ngai balobi nini opambola ye yango zo banga yo zwa nyonso ya Job okomona ko modiri yo elingi koloba na kata njili una kata Congo ba oyo babanga nzambe bazali mais ba ope banga nzambe bazali te. Alors non mais yo message na yo za que obaki bana njili belé bazana kindoki bazana. Oui. Yo na tuni sikoyo. Oye ko confirmer biso. Na ye ko confirmer tant na bi bana njili. Na kati wana c'est au pluriel. Oyo azana ndoki te. Oyo azana kodia te. Oyo azana futula menga te. Oyo azana kintudi te. Ako senti piqué te. Mais oyo azana kata makambo wana azana di mal ya koyeba na kobima ko accepter. Alors monsieur Zalete, il faut avouer. Qui va avouer? Alors quand on parle de repentance, c'est abandon, il y a futula menga, kintudi et kodia. Repentance c'est l'action changement de mentalité. Oui. Oui, je le confirme. Je confirme. Na yeko confirmer. Yoka siko. Na tout le monde vite fait parce que ozo songa no wana. Ce que ton yo yeko confirmer. Siko yo nzamba nga l'action kaka komi na njili nde bandoki bazali to ndeni. Mais na lobi na vana na njili. Ozo na très bien. Na koli na njili. Na yebi njili de quartier et de quartier 13. Ozo na très bien. C'est-à-dire naza na besoin kotanga ba kombo ya batuté na ye mission ko sauver banjilwa avant que les commune mususu. Alors na bibi na tanga na njili ne pomit. Ozolanda. C'est-à-dire na yebi njili ndenge na tiaka loboko na poche. Siko sero vanda ono yebaka ki banduki ngo bazalaka déjà. On a lobi bien que j'ai vaincu avec des sorciers. Njili. Tant on a lobi kimvula. Mais on a lobi batuna tika de 96 tilelo babeta kadam. O trouver normal. Tilelo bazaka. Tilelo babeta kadam. Dame ko ko beta ngona tongo ti ozoka même oyena 3h du matin bato milango ozoka la musika ko wana mbuma ya GD6 bazo zelani ba kapita balabala. Alors ba église ezali ebele na balabala na vandi est-ce que bato basi ba convertir na noté na yo kiteke mutu moka ke kotubela mais na yo kaka sango tela kufi en qualité homme spirituel liwa ya nzambe ezali na liwa ya Satana ezali ba jeune ba kufi ebele sacrifier na makelemba balabala ya baba wala kana njili wana njili mais soki na lumina kota na quartier 13 pas ton baki njili vous comprenez mais quartier 13 ana ko loba ezala bandiko banyanga nyoso tuté bazali bandoke ekolo nyoso tu bandoki bazali mais quartier 13 etoni na manyanga na oyo babengi batu bandeko ya nini oyo ya bazombo muzombo nyoso ta na kisite ozolanda alors mais 80% nazala ba kopé manyanga bazolela mais bazana bunzambe mais azo yebisa yo ke no oyo azo nyokola ngai propre noko na ngai wana bana awana mikili nana bakope ya bakongo bandiko na bakongo ya manyanga pri petwana amataka na moto akosaka te mais makamazo raconter ngai na pesa ya kombo kapita balabala na bifo contrôler ba ndoki nyoso quartier po vandi yeso aza mwana komini petwana mwana lemba bon sikoyo yo sin wana lobi ekolo te ozolanda alors sikoyo na lobi ke tango na lobi na tangi na droite dans le mec pas très elekaka et outi ba quartier 5 ti eza koleka mutu nyonso oyo auta na kini pourquoi banjila ba université na musika bayebi nini bakimaka na musika bayebi pourquoi bakena na musika commerce ya njili soki basali ba arrêter bakunde bembe to boité bakunde bembe koko ekosalema pona ko sécuriser bato vous comprenez soki ba arrêter okuta baga patron ya kaka majorité kodia. Mais na yo ki balobi code ya chance à famille. Mais chance te mutabota makana étoile nzambe mutape saka. Bible lobi ki makomi nzamba lobi mutakolia na mutoki na ye. Mutoki za code ya te. Na sima ya code ya eza nini? Code ya c'est la sorcellerie, code ya c'est magie, code ya zali sacrifice humain.
bato baza kokufa kotelema bazwi étoile na yo bazwi mabota na yo bazwi nyonso ya yo mais noko atinda na poto noko atangisaka yo mais noko ozobala te mosala eza te akanga yo mais noko wana kozala kufa mais akena nyonso na sa mabele il faut luka nzamba délivrer yo maloba sacrifice oyo mutu nyonso oyo ayebi noko na yo papa na yazaki na kodi ayeba a sacrifier bino il faut botelema na maboneli luka nzambe ya solo mutu nyonso oyo abala na vutulamenga na Kintudi ozana kati ya ba malédiction ya sorcellerie ozali contrôler de loin ou de près mabala wana bato baza olela mingi bakamana kabona na kokota muke s'il vous plaît ngaza mutuna voilà vite fait avokota parce que makomi fait tanga s'il vous plaît Lévitique chapitre 18 verset 9 pona Kintudi na vutulamenga balobi nini Lévitique chapitre 18 verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Abominable. Okomona bolumbu mutakala ya ndeko na yote cuisine ou nièce ou neveu ou nani okomona yango te abominable. Bokangami na yango to dénoncer te. Toté ya bino repentance te. Messager. Oui. Pardon. C'est-à-dire il faut toté. Pardon. Oui. Batu nyonso bazana kati ya Lévitique 18 écoutez, 29. messager. Bali banda. Messager. Oui. Na si tango le bela Kintuli, tango le bela vutula menga. Oui. Moi je crois que c'est pas seulement Makambone ça makana njili. Là on est bien d'accord que oui. Makambone ça ma partout. Tout à fait. Ngala zoba pour ni yo telemelinde njili boy makasi olamukeli njili makasi boy. Pourquoi? Pendant que Kindokeza partout okay. Na République démocratique du Congo na beko nyonso ba commune nyonso. OK, parce que njili ezali entrée ya capitale. Loko ezali entrée ya capitale, mabe fo bana ko sila na chango pour na développement ya capitale salema. Pour le développement du Congo, ils ont senga congolais si kompinga moko to leka na confession na repentance abandonner le mal pour le développement du Congo. Ce qui est salemité et loko moko salemate. Pourquoi na telemini njili? Parce que mabe etoni na njili. Pas trop mingi ya njili. Na lobi bien, je mange pas mes mots, je pèse bien mes mots. Alors du coup, patron oyo nazo pesa respect na banjilwa oyo balamokaka na tongo effort personnel. O bazana poto, bazana fiche de paye, coup de chapeau. Nyonso boko sala eza réussite total, je vous bénis. Alors, njilwa nyonso oyo akolo atonga hôtel na mbongo ya pimbo, makila ya batu bakufa na mbongo ya pimbo. Oyo nyonso atonga bandaku songolo mpaka omituka bokoloba na mbongo ya kula, mbongo ya muyibi. Et là ici, le bien mal qui ne profite jamais. Okokene nango musikate, okobetela nango tolote. Et là ici, eza mutoki na yote. Il faut aussi dénoncer, il faut olbima na mabe, obana oluka mutoki na yo na pesi respect na banjilwa, oyo balamukaka na tongo, obaza na fiche de paix partout na monde entier, ozo luka na fait personne na mutoki na ye. Mais obati kali na bien, soko tali ba patron e belé ya njili oto bonaka tanto zokola. Ba kweya. Ah, on n'a pas tout le temps dynamique de comprendre qui est patron, qui n'est pas patron. Ce que vous avez dit aux autres, Kindokiwana, et ça va au bazakuna, to misupe bazar. Oh, na kokoma na potote. Na lobi bien que Congolais nyon surtout parti pa yaka na mabe. Rwanda la kisi Congolais ayena Rwanda ayena poison, Rwanda zongi sima Congolais comme champion à poison. Webi na kata Angola, batu ba baby si Angola webi ke eza banjilo. Ah bon? Ah oui. Banani? Banjilo na palanga. Banjilo basani. Na lobi bien, banjilo est conscient. Oh yo. Ba baby si Angola. Ba baby si pe Angola. Angola baby ming pour na banjilo. Dans njile qu'est-ce que baby ça sort? Oh, na lobi bien. Na bien, Angola et baby pe mingi pour na banjilo. Oui, parce que comportement y a médiocre ba memi Angola pe Angola. Non mais comportement médiocre ça partout. Na lobi ça partout. Là je suis pas d'accord avec toi parce que tant ba kino ka banjilo ba ke baby ça Angola. Donc sikoyo bana lemba te bana ngaba te bana matete te bana niti ka bana nji na lobi bien bafunda na kabango na bango banani banjilwa balinga na kabango na bango te soki bakangi mutapimbo mutankuyu na boloko bakoye babuki ndako na ye bazwi mwasi na ye banjilwa et puis na koloba boye tant que banjilwa oyo babimaka na tongo coup de chapeau beaucoup investir nzamba ko sala mais le kola njili etoni mingi na mabe ba bloquer
économie ya njili ba bloquer développement ya njili na ya Kinshasa et sengeli ba onyos bazana mabe batika mabe pour na développement et ça là pourquoi ming bazoko no investir na ba commune musu bazoki manjili pour nani pour ba yebini ne bomba mina njili pourquoi bazoko no sala ba business na ba commune musu na Lemba Guinée na ba Matete wapi parce que ba yebini ne bomba mina njili yango ba kakeno bozui et pesi bokabwani donc yangolé ça qui ndokité mais ça comportement donc wana wa côté no kena wana comportement autre côté ce qui comportement ezali anormal c'est quoi c'est les semences de la sorcellerie messager na bandiko tuno sko bituna na kati émission to salaki olobi mwana njili po apambwa mafuaza libanda ouais na kata njili egosimba te oui obiba na njili baza bandoki na tuno question mo avant to na oyo pardon na lobi kindoke toni mingi na njili voilà bon ezana ba oyo bazana kata makambo wana te bon na tuno question sikoyo soki njili ezana 100 personnes et là kisi 70% mayeba kopola 70%. Alors 30% wana boza entouré na mayeba kopola lilala moko malela mabe lilala moko malamu seko bana kata malela mabe saka nini baby ça yango na kami folongola lilala malamu alors yo message neza ozoni ngando o tirer ba malala malamu mais bien sûr malala malamu net na poto to comme la personne o bala mukana tomba na fiche de paye coup de chapeau respect pour vous ba ko investir mais siko na tongo wana azamisa mabete na lobi bien que o yazo bimana wana mukana tongo wao o yazo luka pe na Kisasa avec na mutoki na ye sans kodia mais azana semence te ya kibondoki te mais muto oyo aza ko pratiquer kodia a hérité pas papa na ye noko na ye il est dans la sorcellerie ko dizali pour la ko bomba batu ko sacrifier batu mutu wana asa mutu ko approcher été olobi mwana njili faut ça la faire libanda soka yo ça na njili à faire one simba kakate bolongo bani par là to qu'est-ce que moko voilà elingi ko lobake à faire nyoso tout ba kofia kango na nzambe fois so nzambe na makamuna yo alors Salomo ankomi mokonzi alobi na za mwana moke sans expérience zala na nzambe ndenge otretaki papa na ngai parce que peuple aza rebelle pesa ngai mayele pona yeba ko diriger bango Salomo sengai mongo te nzamba kineli Salomo nyoso tant que ko associer nzambe na makamuna yo te et ko marcher te. Alors il est ici que aux a besoin de capacité aucune église sont pas galate ou reconnaître mutakela yo Seigneur voilà mon business OK voilà business ngango yango na lobby boye ba prêtre ebele ba prêtre na njili azate prêtre aza muto abanga kanzambe prêtre ye wana parce que associé makana nzambe soki muto osala business na ye pona ni na njili muto lobaki yango parce que pona na njili makambo na fo simba te fo resala nga libanda parce que ba jaloux baza trop balona biloko bafunda biloko babalabala eza ya kobeba ya kopola babalabala na njili na bien babalabala ebele na njili eza ya kopola eza ya kobeba bakapita balabala bazali oyo babloka batu okoki kouta zo miso oye soki nzambe aza te bakobloke bana na yo bakobloke mais bien si sorcellerie eza makasi mpo omona na njili balabala moko oyo kengeli mutu abala akozala bala na ye oyo kakaka adivorce azonga bikene bizonga ba bloka balabala mutako bala zate ozomona ngote kino de 96 tina ele mikiti lelo oyo bato babeta kaka dame bato bakufa pam balokola ba mpesa na zona basoso oye awa siko ya wana mikili okwebisa ngai mambo pimbo na mambo kula ke yande azaka alala pongi yande asafunga memiso ba osala nini bazo sala ngona nini li lundi au vendredi akenaka musala te yabi makala na 20h alati kitoka akenaka wapi eza na 4 misala njilwa nyonso oyo abimaka na tongo te awa na poto njilwa nyonso oyo abimaka na tongo te po azwa fiche de paye te awa na poto abimaka na 20h azonga na tongo aza na 4 misala na ko détailler yango soko azali PDT aza gigolo soki aza gigolo te atekaka nkuyu ou atekaka pimbo asimba monama parce que yo obimaka kaka na 20h ozongaka na tongo wana fiche de paye te voilà musala osala wana alors mutu oteka nkuyu na mutu oyo azoteka abeta pimbo na makila ya batu ba sacrifice soko tambolaka na ye tika ye parce que akoleka yo na étoile na ye na faux papa koleka yo alors bato nkuyu bato pimbo même batongi bandaku basani bobanga bango te parce que za mbongo mutoki na bango te ekosila lokola milinga ya likaya na bandeli voilà olobi lisusu babar ebele na njili
parce que obi le loba nanjili business ba mingi nanjili kuna ba bar banini siko obi ba bar wana bandoki ebele ça dit bato basima ba kisi trop na bar wana est-ce que pour ça ça bar pena faut zaka muta kisi OK bar oyo mutu normal a salisi même ateki 2 casés 3 casés aza na société okomona bato libanda lokola banzini banandi manga kopola te il faut zaka aveugle pour comprendre te mais tango za muta mulimo comprendre awa anormal mais babar wana suka ka ndenge nini bakolo babar basuka ka ndenge nini bubanga commencement me botala nde fait ya bato wana ndenge suka ka mais pas oyeba ke non na se bakundaki bataba banzungu makila ya bato bakunda taba na se on a lobby bien que babar nyonso tout ekotaka bato ateka 3 casés 5 casés baza bato bateka na voie normale babari nyonso boponi etoni na njili batu ya bazone ebele bayaka eza babari ya batu ya kisi bazo travailler na ba magie bazo travailler na makila ya batu baza ko travailler na bataba bakundi sacrifice mais babari oyo bomona ka batu misatu minei mitano wana babari bana na nzambe c'est normal messager yoza problème particulier na bananjili naza na problème était problème na ngeza lete na bengami pona ko dénoncer mal pona ko teya confession na repentance pona ko sauver njilwa et puis ko sauver peuple congolais pa canal ya nzambe oyo aza ko utiliser ngai soko lingi mona njili ko zala pressé ya libala te ngo lobanini amen ngolo bibina amen si elingi ko loba celui qui trouve une femme trouve du bonheur toza na 4 sortes ya basi ya pembe basi ba mibale sorte mukili ya pembe na mwindo na basi mibale ya pembe na mwindo na kati wana mwasi ya pembe na mwindo baza na 4 identité soka za ndokite azandumba soka za ndumba te okutani na oyo na bonzambe elakisi obali paradis bonheur na basi na tangeli bino na mukili soki okutani na oyo azala mwindo pembe kitoko mais yo tali kitoka kati te yebo kuta na ndoki akoya po détruire yo vina yo eza ko beba o bali ya ndumba ko détruire yo parce que même osale musala butu akotaka mibali alors ko basi sorta basi na yango wana yondo so frienza mbakuta ni sauna mwasi o eza ni tete nzambe po tango kuta na ye nyonso ya yo ezali restaurer na koti sikotango ebisinga keno ava obala bana njili ya basi foto na nzambe si foto na bana nzambe mwasi nyonso na bani na mwasi nyonso mais na bani particulier njili voilà te mesko parlo ngolo banini foto na nzambe na pona nini po basi ya njili bazande ngale bi basi balingi trop matériel yoka siko yoka ba identité ya sema sa mukili balingi trop matériel lokuteza mingi na munoko na bango bazali ba envieuse baza lokoso baza to ya tama nalobi bien que bizale non fubatika yango po ba saisir mabala bazande ni bandiana na bandi bazali trop envieuse bazali trop matérialiste bazali lokuta ba kosaka lolenge ba pemaka et puis sorcellerie za makasi na kati na bango il faut tout na nzambe po la kisayo na lokoso na makamnyo sotute na tuni siko banali babanda château rouge ba fi anjili basuka wapi banani oyo maison mère ba mesa maison mère eyembaka basi anjili banani obalatiaka ba musicien basanje baza wapi na château rouge bazate bato babanda château rouge baza resute bato muso bato ba récupérer château rouge alors bobangaka commencement na bango to botala fin na bango mais ça veut monter que non tulisa bana bato anjili na tulicité au contraire nazo mema bango ba se repentir ba abandonner mal ba changer comportement to changer comportement et puis ba leka na confession tango na otangi bana basanjili batanga babandaka château rouge basanjili baza lelo wapi so batikali tatu batikali 3 4 mais bayaka soki 100 baza wapi tuna ba vina bango mingi mabale za kusute mabale kufa mibalo babengisa bango batikala bango moko na bana bakenda basi wana banotika na château rouge basuka so na bango ndenge nini bakota bonganga mingi babela maboma ozola na très bien basi wana mais babanda château rouge mais lelo baza wapi lokoso en vouloir trop koluka kisi bayeba yo vanité de vanité mais ba musicien bango ba spesa ba sala tout ça ba musicien ba vina bango ya malamu mais batu oyo ba fula ki ba musicien ba vina bango ndenge nini yango objectif na biso zalete njilwa oyo la mokaka na tongo Pilipili Mandela coup de chapeau toujours fiche de paye José Pile coup de chapeau toujours fiche de paye njilwa nyonso la mokaka na tongo oza na fiche de paye na mikila poto partout ailleurs coup de chapeau parce que boko investir na mutoki na bino
mais njilo atekaka kula njilo oyo abetaka kula abetaka atekaka pimbo ya kodia ya futula menga ya kinchudi kombo na yo pasi na pasi kabona na ye kozana yete sikoyo mutauti libanda autana mwana moya njili asa nini kozala presete na bandeli okutana na mwana njili ya mobali okutana mwana njili ya mwasi donc kamaweza na tana binjili tana na luminjili y compris nga moko odola très bien donc la personne mo ça coûter on a ça presete ngana occupé déjà te na bibo sokineti ozalaki voilà alors du coup sikoyo il faut tuna ba vrai banjilwa o mito salaka bala mokana na tongo bazana ba fiche de peine na bango et puis baninga so basi bilingela te ba koma ko discerner avant s'engager pour bazo ba ku ebele na basi anjili ozolanda très bien basi anjili pe bazo ba ku ebele na mibali anjili ozolanda moi si oyo mobali na teka kankuyu moi si mobali na abeta ka pimbo yeba ozana ndoki ozana magicien na kata ndako bazemi kolongwa yo bana ba ko banda koma bizengi ba chance ne kozwa alors il faut tona mobile na yo lundi au dimanche yo zala kaka na ndaku na panda tongo ya na fiche de pété ba mona ko na butola ti costume okendaka wapi okendaka mariage okendaka fête okendaka wapi il faut comprendre mobile na yo misala la zana ngwana so kaza PDT aza gigolo quelque part ou ateka rankouille ou abetaka pimbo alors pimbo na kuyu mundele asa fungoli misu boteka rondenge nini basimi magie ba ko sacrifier bazemi abasi alors baton ba on va prêtre même à tongi internat mbonga muyibi mbonga makila bobanga nzambe to se repentir to se convertir est-ce que ça na njilwa oyo akol ba kena na tongi hotel na njili na betaki kula na betaki pimbo atomona musapi ako asate olobeke lo mususu na baki to fond l'émission na yo obake lo mususu lobi bana nji baba na bango na bango pi mabala ngo eumela te kufaka bona ni parce que mutu mo batu bile babengai babala na bango bazana bango ti lelo na lobi bien que sur 10% 3% batu bazali na même identité bazana basi na bango 7% moi si azala ki envieuse mutu atama akuti pe mobali na kata coopération moi si mobala koti mobala koti moi si na kata coopération moi so zonga moi si na simezate parce que pese go obali ndoke komi ndoke obali muyibi komi muyibi obali mutu alikuta komi lokuta alors du coup mabala wana e panzani ebele soki baza sincère faut tamsa micro te ezape na basi baza kolela na comportement ya mibali ya njili est conscient oya yeso que non na sala kate o sala kate o vivaka ndenge nini o sala kate o vivaka ndenge nini ndeni mosa onyoko matene mosa olela te na mobala ya na fiche de paye te asala ka musa nini siko yo mwasi ya malamu tant mobala sala kate yozo sepela na mbongo muyibi ya kula ozo sepela na mbongo ya makila ya pimbo mais ba chance non mu tezo kende tanto mabota na yo ekeboni bazemi sopani boni ta la vie ya bana na bino ndenge za ko beba parce que mobali aza ko tonga na mbongo makila mais ekofutama après le bien mal qui ne profite jamais c'est que l'homme a semé va récolter vous olanda et la kisi okuta na njilwa o azali na identité nzambe te okuta na njiloise tout na nzamba va s'engager sinon te okotisi malheur na kati na faina yo je crois que évangile la marche ezalaki ndotote ezalaki imagination te eza réalité boyoki oza ba confirmation émission comme on a évangile en marche la porte est ouverte pour tout le monde ceux qui olingo leka en tout cas you are welcome de balobaka you are welcome oleka na ndengo lingi et na pese betu tumbote au bon ndabso partout mais messager est-ce que bikendoki pa ebaka ndoki merci parce que là obandia wa obetaka masola kindoki nanji so kindoka ngwa njili yo mona ki ndenge nini parce que babindoki pa ebaka ndoki merci Muze Kabila tanga yaki na kibokonzi alobi tant que société za ko régner na kata Congo économie ko avancer te pays ko kene toujours na déclin to mona ki ndenge bat baza ko dénoncer kindoki diminaki bazo tia bandoki pinyo oyebi yango papigen tango bandoki bakomo tumba bango na pine bakotiaki mokila na bango parce que mona ki ndoki aya pona ko détruire ndoki ai atonda kate ndoki azanga mawa ndoki andimaka mutute alors tout mona ki soki mokonza mboka c'est ka sagi nini ayebi sore ya bandoki soko za na ndoki na kata famille na yo
Una société salaka. Na bato tambola la bango yebo za na kata danger permanent. Il faut la aigle spirituellement pour gérer bango. Il faut la aigle spirituellement pour gérer bango. Il faut la mutabolingo parce que makala moto na mituna bango. Ce qui présent ya mboka abandubi que non oyo tubo kangi ndoki bo chapine toyebi yango biso nyonso esalema. Elingo ba que non mwana na Nzambe Nzamba fungulaka miso amonaka ayebaka parce que ce qui bato ba ke ne bonganga. Ce qui bato bakangami na koja po koja ba bengi yango chance non chance ité. Mutu nyonso ayebi tata na ye ukoko na ye unoko na ye atiliza koja a détruisa ba vie na bino mingi bazana kata poto ba vie beba ba oyenga yenga mutu azaki na koja akufa atikeli mutu mosusu koja salaka na makila koja basalaka étoile ya bato bozo balate bakange bino ya kosakana te balabala mo mutu ko balaza te baye babotisi yo kaka na lupango ya famille okei na yo mubala kei mubala ya kaka boza aveuglé faut voir les kweya et la déchirer mission na biso na ngwana et la kisi soki koko na yo papa na yo noko na kana koja kolia mbongo na yete luka effort personnel zo sala betol na bino ce que yo ebi makambo ndeni mwana Nzamba monaka mwana Nzamba zo ba révélation mwana Nzamba yo kaka et puis njili na yebi yango de quartier 1 de quartier 13 ndenge pe na chaka loboko langa na poche donc na kati banda quartier 1 na quartier 13 na lobi bien que sorcellerie mutu ekangi développement ya njili tangu njili kozala développer kini kozala délivrer il faut banana njili parce que njili ezali ko la Saint-Denis au moins que non Saint-Denis etondi kakala na bandoki lisusu oh Saint-Denis oui Saint-Denis Saint-Denis tondi na bandoki ya njili bele bandoki ya njili mingi babomba na Saint-Denis bandoki ya njili le bandoki mingi ya njili babomba na Saint-Denis ah voilà ce que to yela poto na poto bandoki mingi ya njili babomba na Saint-Denis na Courneuve na bomba babomba na Saint-Denis wana kobanga te bakozala bien coiffé bien rasé bien parfumé c'est des bandes de sorciers zandoki na lobi bien okoyeba ye na comportement na ye instabilité totale message ah non message ngai bana njili na kindoki ote pardon na lobi bien que en tout cas na lobi bien que mwana njili oyo ablamgoka na tongo oyo azana bien coiffé bien ni oyo azana fiche de paye azana fiche de paye pesa ye respect azana avenir ako bangona nde ba nouvelle génération ya développement ya njili ba oto yoka bazate ezalaki mbongo ya makila ba oto yoka nga na bino na bezo otanga bakombo te yaki ba mbongo ya makila ba vie ba bebisa ba vie bato alors nouvelle génération ya chango ya njili ezaba oba ko na ba fiche de paye oba ko investir na motoki na bango wana nde mutu bazale pour de pouce ya njili soki njili les a développé te 24 communes ko zala développé te parce que njili les ali port d'entrée ya développement ya Congo ya Kinshasa ko makambo bino yo ba ko banda kala po nini oluba makambo banda kala ngai makambo ngai so na lo sala ngona libanda omote batu mingi ya njili basomba banda ko na libanda ba business na libanda botuna rate pourquoi ba osala business na libanda parce que ba yebi bana courage ko lobate oyo eza koleka na kata njili babi po yebi njili te oya njili ko ya bosomba sur le pango sonde nini oya ko na kimokolo obeta masolo njili yebi bango babotama wana bayi makamakindo on a lobi ta mutabiki abotami wana bayi makamakindo ki ote est-ce que so mona ndoki a donné ce qui ndoki papa na ye na mama na ye non kolo njili azate nous mutako na ndenta njili azate na mutako changer d'antenne ngazate donc ndoki andima jamais ndoki andima jamais ndoki ndoki famille wango andima kate même bazoloka même bato bazosil bandimaka te il faut moko ne ya bonzambe abima na formel pas dénoncer moko ya nzambe faut na balabana pas dénoncer mais message est-ce que bi ke bana njili baza majorité awa bon normalement tout le bon ndenge bien pour te zali mboka oyo quelque part si moi ba complexe bloko mkemki la ndanga bna très bien et si nzala et si parce que bloko otoki mara mingi nzala kolata moi bloko mkemki social hôpital tout classe et tout mais so taille bien la poto mon asko que non bloko na nyoso eza pena avancer parce que bana njili yango ya bandoki wana ba ya poto ebele ndenge ni place oyo eza place ko bonga pour nini bakangaka bango te merci pour te dire que mingi ba ye njili paré toni na banjilwa ba conscient mangamu na bango za hier ba conscient ba lekana ba conscient ba lekana télévision par le ba mamu na ba salate ben conscient ba to leka pa lo ba na sali boy et puis ba conscient ba na fiche de paye na bango
bazali bien bazali bien intégré na poto. Alors comme bazali belé na poto. OK. Kindokeza makasi parce que kindokela freinage te. Bato tikaki babeta Adam Tilelo. Mais majorité bana njili babima bazana poto awa place oyo bakoyo to kozande freiner. Mais ndeni bango ba yena poto. Na lobi bien que koya na poto. Pour koya poto faut que ta jeune et prière. Merci. Koya na poto ezali kambo jeune et prière été. Parce que nzamba pambola kana ndoki obiango. Nzamba pambola kandoki parce que si nzamba pambola kandoki pas l'accès à l'amour. Parce que tant ndoki azola mukana tongo ezali loi universelle. Mutu akolela mutu kine même ndoki ala mukina tongo agolosala agozwa. Ozola très bien. Wala ipexamité. Donc malgré ba kindoki ba nzamba pambola bango. Oui mais nzamba pambola kana ndoki. Pour la kisayo ke kindoki tika suka nango tango zalanga te bomengo na pese e kovanda te. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans chagrin. Ozola na très bien condition te. Alors du coup sikoyo courage na ye à Angola, courage na ke Brazzaville, courage na teki biteka trema bende, bampuli banini ay poto. OK. Mais si quoi ça na semence à sorcellerie. Moyen avancé zaté. Et si la rascondeni. Sorcellerie faut avouer yango. Mabe ba vuaka yango. Kisi kangwana. Biloke kangi njili zali tango banjilwa ya bandoki bakobana ko se dénoncer o ba bengi confession albi non oui na bomi e belé kindoki yango ba bengi confession et puis repentance abandon au continue na kati ya changement mentalité ndo zui sali ozui lumière tango ba ko sala ngote ezali biloko mbale kangi bango soni ba benga nga prêtre parce que personnalité o ko perdre yango donc monsieur ba bien prêtre mais ba grand chor peut-être ça mutoza na nzambe parce que ce que tango utala zandoki personnalité na ye moya ami bimisa c'est dénoncer ça parce que bakoyeba oh yolo bakoza prêtre mbonga makila prêtre ya kodia prêtre ya messager yaba kula yaba nini e mbonga mutoki na yote messager est-ce que vous sunga biso sunga oui na za pona sunga peuple congolais ba yoza messager parce que mambozo boyo yebi yango ce que yo koyebisa biso comportement bananjila ngwa bandoki to bano ya basi ezane poto yeba biso ta commune mususu pour netinga boye moi j'ignore tout sangai franchement na ondima na makambote siko pona ndima comportement d'abord ya bananjili et pour ba mo nanjili azandoki. OK yo parce que bisanga micro na bi bazar des catégories ezala mwindo ezala pembe tango kutai na ye eloko ali boso tango kutai na ye même osali akotuna talio soko bengi petit oyo akotourner so bengi petit oyo akotourner atalio oh donc yo bengi petit oyo alors biso ko bengi même petit oyo akotourner atalio même na poto on ko comprendre que no moi soyo na ça na faire ité ah bah c'est na lobi bien que moi signe so kutana ce qu'on a le belangiloise parce que là on parle d'Injili. OK voilà ngana zo mema basi o babanga kanzambe na Njili bazali mais majorité bazali ya kopola yango biso za biso te ba majorité wana voilà. Majorité wana tango okutani na ye tango okutani na ye eloko liboso akobi biso tonto na omelate a même ayebi to même ayebi yote moi ça c'est respecter asenga ke lokote asenga ke lokote courage abana boudé courage abana boudé so bakela ba matanga ba feta bato ba champion ya ko même emporter ozona très bien oui bon emporter ka balanjile on a lobby bien ba champion moi ça c'est respecter ka kovanda on comprend très bien moi ça c'est respecter asenga kate moi ça za bisenga senga za facile ko bala yete ozona très bien moi si anjilo aza sans nzambe yeba obali li felo na répéter ngo moi si anjili oyo aza sans nzambe oyo azali azo éducation mala mutaza sans nzambe obali li felo parce que kosambeleza l'église kosambeleza église te kosambeleza ali comportement ya moto nzamba vana na mitema moto moi ça za lokoso moi ça zali envieuse moi si atama mais vous avez besoin tout nzambe te semence ya sorcellerie ezo moni sama déjà ezo ko refléter libanda vous avez besoin ko ta ba prière te so ki so la ndisiko kitoko bipa yokolela baba banda chaturi basa kitoko bazapi mibala basima mito dans so bengi moi si petit oyo abalo sa talia ba grand monanjili oh na lobi bien que majorité oh akotala yo donc voilà keba na ye tango kopusa na pembe na yo obandi ko yebisa déjà que non na lingi yo est-ce que yebisa moi si oyebito be je t'aime ya zo normal mais moi si normal que non olinganga comment parce que yebingate est-ce que tu cause moi moko facile comme bonjour ma fille Angeli oh baza sans nzambe facile comme bonjour messager est-ce que yo yebike bananjili ya basi bazanga luzitu makasi na lobi bien que naza ko telemela basi ya njili oyo bazana bonzambe
obali paradiso. Oyo aza na identité ya mwana na Nzambe obali paradiso. Lizutu akolambela yo, akopesa yo tendresse, bolamba. akola ozoka te na bi oyo aza na Nzambe. Nazo loba qualité ya homme spirituel. Yango ifo botuna. Tawa biso na njiloise. Vana desene, bana kotala comportement ko afficher avant yo. Toto na kolia te, toto na komela te, toto ko somla ngatike, mbala liboso bokutane. Tango na biloko na yeba déjà mayebo akopola. Kokene musika te. Tango yo oluki okene musika, obimi na ye, oyo babengi rapport sexuel, yeba ozali connecté spirituellement. Yeba osali alliance na ye ndako nyoso balalaka te. Mingi oyo babima na basi ya njili ya Sanzambe, bavi na bango ebeba. Mingi oyo babima na mibali ya njili ya Sanzambe, bavi na bango ebeba parce que bosali alliance sexuellement. Eza na deux portes oyo ya munene à part alliance à famille na yo, bakokoti na alliance ya nzela mwasi mo mibali. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Oezali Évangile en marche. Objectif, confession, repentance pour avoir les salis. C'est-à-dire que tu as salité tant que bamabe oyo ba papa na biso, ba koko na biso, oyo bana bazo sala, na ben conseil baso tina poto, to se dénoncer te, to mikoti kati na biso te, c'est-à-dire que tu as salité. Alors, il faut battre no kotika mabe pour les ala développer. Sikoyo muke yangoyo, pona suka ngoyo ko balobi. Luc chapitre 3 verset 8. Pona bana ya chango oyo bazana kati ya kibondoki. Ba oyo babanga Nzambe oyo talibino te. Oyo bazoko lobela njiloise nyonso oyo akoti na baliansa makelemba famille ya balabala azana kati ba kodia vutula menga kuchudi azana kati ba pimbo alingi fiche de paye te kula te na ba magie yokamba lobi. Luc chapitre 3 verset 8. Faites donc des fruits convenables à la repentance et ne point vous m'aimez. Nous avons Abraham pour père. Alors produisons-nous le fruit qui va confirmer notre changement de mentalité qui est la repentance. Njiloise. Ne m'en vouloir pas. Dans une mission, le collège Baptiste, il y a qu'à sauver. Commune Anjili. Il y a un monde qui a développé, effecté. Commune Nyonso parce que les alliés bandeli ya kokota na capitale ce qui Saint-Denis tout le monde à Saint-Denis bazo rénover yango ba on pesa batu ba palais na ba commune mususu on a 2 pièces ba pesa 8 pièces 5 pièces pour ba benga na yo alors ce ko talib bandoki mingi ya bana njili ba bebisi Saint-Denis. Ah ça fait bon. En tout cas, merci beaucoup de la souka messager. Donc, Moussa na yende pona au délivrer njili. Yende po sunga bananjili wa bandoki bazala délivrer. Oui, na Saint-Denis ba oyo bazana Nzambe bazali. Bazali étouffé na bana. Mais banji bazala Saint-Denis, banji baza partout dans Europe. Baza partout. Baza partout. Donc partout bazali ba makambo ezapé kaka. Partout bipai bazali makambo ezali. Ba makambo ezali ba memi ba comportement ba inconscient ba memi ba comportement ya sorcellerie partout bipai ba yali. Baza ko étouffer bana njilo baza na Nzambe. Yango mwana njilo za na kati na Nzambe sortons au milieu de séparez-vous de ne toucherez pas midi. Ce katambola kana yo kaka na 20h 10 minutes na bangana nyonso ayaka na fiche de bête ye bazo utiliser étoile na yo na ba kula na ye na ba pimbo na ye. Akoleka yo. Voilà. So kangama na mwana njili oyo na fiche de paye. Ye wana ko investir njili ya lobby. Bobanga ba patron nyonso boyoka kate bazate parce que base nazo ba source ya bambongo. Source ya bambongo. Ba patron so bata ba kilo, tu sais bandeni so bandeni bongo. Na so mamezo kotanga te na biki no. Bon c'est bon. Bon. Kodia eza source à sorcellerie. Kodia eza chance. Lelo na moto sukiawa. Amen. Merci na bandeko bolandi biso partout ndela zo ba chaque fois. Oezali Évangile en marche. Awa to yambaka bana mikete, je crois que Moutounios to yebi, a to yambaka mikolo, messager na yambi messager, serviteur de Dieu. Voilà. Messager aye na ba vision yaza komona pour l'angeli yo peso monyoza na ngobongote, la porte est ouverte les cas oya koloba. Je crois que oki messager lobi awa atteint comme mototé azoloba commune mobimba tout compé abaki o pe obaki to ke malema yembeti o kota na ba commune na kota ba commune nyonso mais développement ya Congo e ko banda tango congolais nyonso to ako se repentir to kaboni na mabe confession surtout commune. Alors Kinshasa décollage à Kinshasa to mona ki ndenge musée a peso to ba no boma bandoki parce que mona ki danger permanent pour l'économie ya mboka. Alors Kinshasa il faut décollage à Kinshasa ko banda na Chango parce qu'ils allaient porte
Pourquoi quand on a chambre était ce que on a la porte était. Il faut porte anda il faut que porte avant que na ba chambre. Voilà, merci beaucoup. Je crois que la suite n'est pas au prochain numéro. Tu as encore messager pour na toyeba sikoyo prochaine émission toyeba. Il faut batuba sala nini. Il faut nini sama pour kindoki yango esila. Confession, répatance, nde salé salemi ya bomo na yo moko, nde ko ni développement ya njili parce que ndoki zali danger permanent ndoki ya pona ko détruire atonda kate, andimaka mutute, azanga mawa. Merci beaucoup. Donc d'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bela Vie. N'a pas si mbote pas José Pilé. José Pilé n'a pas si mbote belé, n'a pas si mbote pas il y a Bananjili Nyoso Bolandangai surtout. Bananjilo bana mokana tongo, ba mbote partout bozali. Bananjili oboluka na mutoki na bino. Coup de chapeau, bino ne bogozala, ba pionnier njili ya lobby oko développer. Alors bolongwa na complexe yaba oyo boyo kaka bato azo travailler ba kodja. Soki papa na yo, noko na yo, mama na yo, kingani na yo asala ka kodja, yeba ozali sous la malédiction et toi na mutu zali. Merci beaucoup messager, n'a pas simbote pas il y a José Wanduka, n'a pas simbote belé, Roger Luma yo les gars qui je crois que n'a pas simbote belé, n'a pas simbote encore pas il y a Andy Riss à bière de tous les plays. Mboteno Yangoana, Teddy Mola quoi ça sert, mon pote, toujours. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Bela Vie officiel, sans oublier miel. Yomoko yebi, Mama Gitalatala, Kobakaka mabolongo toujours nassé pour Bitumboyo et Zamakasi. Elle a choisi la bonne part que le monde ne peut jamais ôter. Tolo Bela Vie. Des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter bino au nyons. Et vous avez là, oya nyons, oya sana na besoin ya nyons. On a la linga karanga nyons, na futa kananga na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La ville la reine. Ok le Luka, Jojo Panda. Numéro na ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis saute dans le départ et Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Vous avez Bobenga. Oui, achète ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yango na se, numéro na bango yango na se. Ok, ne pas na bango. Na Lyon, so vous avez la personne Bobengi, José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba, Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango na eza kolega na se. Oyo bokomona le numéro ya maman Azari Viviane. Bopanga te agence oyo kudi ya mbote. Si c'est JNT service, nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons à 5 dimensions et la carton. Dimension et liboso, nous avons un carton il y a 60 x 40 x 30. Biso ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, biso ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango et suki awa. Donc voilà promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions.
Vous avez donc biso ba carton na biso eza minene. Et celui qui est dans la 4e dimension, vous avez un carton, il y a 80 x 50 x 50. Biso eza na 250 €. Et là en promotion, vraiment, on a reçu un bande de mboka, donc ici carton na biso na 220 €. Carton il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés na biso. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, on a bani à mois de mai, tu en septembre, promotion, on a carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, on a carton mounene. Carton mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on sous prix. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc GNT service et yewana pour nous repérer une solution. GNT service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton te. Tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Quand on recharge colis, au bengi biso, tu reçois colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tu as un compte il y a 10 €. Tant que tu as colis, on peut faire ça à 40 €, y compris 10 € pour ça qui sont dans compte il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.